Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, Balandignon Soya BBC, Mpoi TV. Bon début à semaine, de l'autre le 22 avril, alors bon début à semaine, on a Balandignon Soya BBC. Alors ceux qui ont balaliboso, aimez, partager, s'abonner et ça toujours biso bien. Titre na biso bomoni, photo et miniature na biso pe bomoni. Voilà, ezanga babino BBC Mpoi TV. Alors, mon plaisir est que non, tokutani sous lelo. On va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Tika nzambe na biso apambola bino nzambe nanga. Amona bino e kota aimé toujours. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. Focus toujours. La Chine, on est ensemble. Le Péchalove, gros bisous, bon début, Yasmen. Voilà bandeko. Naloba toujours que BBC lorsque na sa analyse nanga na télémina plus antivaleur conseil et tout jakutu oh vanda wana boy bandaki non là c'est pas BBC. Voilà, titre bomoni, photo miniature bomoni, là ce sont nos artistes au basala qui descendent lorsque collègue na bango akufaki na juste pour na sala analyse moko ya koloba que bandiko na biso effectivement ça qui descend na Congo mingi balobaki keno ou encore tozoka keno attendez bakitaki wana bakitaki misusu babandaki kosolola na collègue na bango te pour ne pas toujours citer son nom, paix à son âme. Et na ko comprendre lo mo boye Maxi pe a sala qui sorti médiatique sous je crois na sala qui analyse lobby Maxi elle a été na okelo bakeno victime peut-être ya babwa kila ki maladie makolo et tout je crois na ça qui analyse bande ko bozonga bomona lobi na lancé qui c'était vers 20h bomona analyse na ça qui na pona Maxi na yoka ki eloko moko Maxi a lobaki et j'ai vite compris na bi wana za mature na zoate poani to mona qui est belé na Maxi pa lobaki ke non biso nyoso ne to kitaki ana on ne parlait plus avec notre collègue suiteni ya boy makambo za ki belé. Et to bana yo kaya tane bakiti wana bazolela wana babana kutuko solola na été misusu pe ba mankaki ye. Maintenant on s'est demandé c'était quoi leur souci à koloba ke no bakita na kini. On a vite compris que non ndenge ba yokaki ke non mama Denise a luzwa qui charge fondation na qui charge ya ko kitisa ebembe na corps ya artiste na Congo et bango ba monaki yango déjà on dirait jenda moko boye ya ba mawelisa ya koloba ke non to kitana bakini wana peut-être tokozala na rendez-vous moko bien visite moko spécial ya biso ba artiste comédien ya diaspora peut-être mama akoyamba biso et belé bandeko na bisa bino ba artiste comédien o ya diaspora ndenge ba kitaki wana mission ou encore vision na bango ezaki ke non maman Denise a reçu nini a reçu la rencontre moi na bango bien ba ko visiter ou bien encore maman Denise a ko pesa bango espace moko ba kutana ba solola ce qui peut ba ko zo enveloppe mama bandeko ba artiste comédien ndenge bomoni bango wana ndenge ba kitaki na kini bazo kete espace te ni call ya maman Denise ni bureau ya maman Denise ebengaki bango te. Alors Naina lobanini mama Denise ndenge zawana amonaki ata artiste moko te comédien o ya kitaki ba kitaki na ebembe mingi pe vision na bango ezaki kino ba okutana na mama na fondation kutu pe ebengaki bango te lokola fondation ya mama Denise ezwaki kaka ndimaki déjà charge wana lokola déjà publié sur les réseaux sociaux bazaki sous na choate malgré ba bêtise yaki koleka babaka basisa makambo na bango o bandimaki kosala basukola maboko ba longwa na makambo bango mais vision na bango ezaki keno bakutana na mama Denise
maman nani c'est qui Maxi, elle a bien dit que non, tozu à ta chance te ya komona maman Denise. To kanisa peut-être to kuta na pena maman Denise. Biso nyonso ba artiste ya diaspora, malheureusement, ba pesi biso chance te ya to kuta na maman. Et j'avais vite compris que non, na ba o ba na ko solana janite, ba ndima ki ko kita, ba zeka na vision que non, ba kuta na maman Denise. Pourquoi nasali analyse oyo? Nasali analyse oyo pour na ko pesa conseil. Nasali analyse oyo pour na ko ramener un peu savoir. Il y a artiste ou encore il y a biso ba congolais. Comportement na biso ezo mérité li susute. Bizaleli na biso ezo mérité li susute. Si normalement dengue ba artiste comédien ba kitaki na Congo, vraiment à vrai dire, ce que ezalaki Mama Olive nda salaki eloko wana, Mama Olive alinga yamba bango tomona na moment o Mama Olive azaki na ba artiste comédien ba Maxi oyoyo ba la duchesse bango nyonso bakita na bakini kuna ba phone kaka eleli bakita boy tomoni bango na bilanga na Mama Olive bazwa pe ba enveloppe bakanga bisaka basani ni bazongaki bazaki siko na vision wana ya koloba ke non nde ba okita boy na corps à collègue na bango. Mama Denise akozangisa ko sala ko bengisa bango te basolola bakosolola nini akobengisa bango pona nini vision na bango yango wana parce que nga moko na yoki Maxi alobi yango mais neti nga personnellement bien ndenge na réfléchir Maxi il fallait na bango nyonso ata Maxi Mama Denise ayamba ata Maxi na ndenge nga moko na mone li fala di yambata Maxi parce que ezaki maloba ya ye Maxi nde ebetaki Mama Olive que non andi ma fondation na ye ezwa charge mais lokola comportement o balobaka que non mutu moko mosenzi moko villageois moko asambwisa ba villageois nyonso elaleli pede elaleli nani elaleli Maxi pona nini comportement ya ba artiste. Mama Denise to oki ko condamner Mama Denise te, to oki pe koloba makambo to oki koloba mabe ya Mama Denise te. Elle a raison. Donc a zui position, a tie ba garde na ye ba garde fou déjà. Pona nini leçon ngana loba toujours que non makambo nyonso ekomela ka biso tozo ka leçon. Azwa leçon déjà na maman la première na ex première dame. Première dame a comme papier sur les réseaux sociaux. Ce qui te lobi total ezaki juste à côté dans monde d'artiste et comédien. Première dame, il y a ex-première dame à 100 mois sur les réseaux sociaux. Lelo a comment inaperçu, lelo a ça sous dans monde journate. To éviter ce qui peut mission na lorsqu'il qui est pas artiste, mission na ça qui déjà réussi to éviter. Pour na na okelo ba non, mission na ya liboso o ya réussir et ça ko kabola ba artiste. Ba artiste ba kabwana ebele ba koma na ba rankine ebele suite teni ya Mama Olive. Bo condamné Mama Denise te. Congolais za mutu moko boye ba mesanisa kayete. Congolais za mutu moko zairo za mutu moko boye toye ba ate soki ezalaka nini. Mais esalinga pasi mukie lorsque na yoki Maxi alobi tozu chance ya komona mama te. Voire même appel tozu te. Mais laissez-moi vous dire que non. Mama Denise denga zawana. Aza mwana mukete. Kongola za mutuka ndenge na uchi koloba Kongola za mutu ko mesanisa te. Oko Mama Olive mesanisa ki bino. Bino bokanisi ke non ye pa kozo eloko wana ya ko sala ngote. Soki peut-être Mama Olive a bénéficié qui est pas artiste peut-être na eloko abana ikoluka soki pa azwaki soki azwaki te ngana bino to yebite na ndenge pou abendana ya kobendana. Bino boza sirte. Mama Denise a koya su ko se plonger kaka na ben wana. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que non boko Mama Denise a ninga su ko se plonger na likambo wana pour peut-être asala que non abimisa Mama Denise abimisa Mama Olive ate ngape na ye na bokonzi na minute ngape na komite na koti na monde ya ba artiste. Monde ngwa ba artiste nini artiste musenzi moko villageois moko assemblée ba villageois nyonso C'était quoi votre comportement vis-à-vis de Mama Olive? Lelo Mama Denise, artiste comédien, kitaki. Yebaki ke no bakokutana na Mama Denise.
ndenge bakitaki wana bawelisi kaka kokita ndenge bakitaki wana bayebaki ke non tokomona na mère na mama mokonzi ya mboka baenveloppe kozanga te vision ya nani tango mama Olive azalaki malheureusement babulaki mabe babulaki ya koloba babulaki mabe sans pour autant koyeba ke non mama Olive asimba touche comportement ya baartiste mosusu peut-être bino kutu bosalaki na bino eloko moko te bolobela mama Olive eloko moko ya mabe te mais bandeko na bino bacollègue mosusu baartiste bafingisi mama Olive sur les réseaux sociaux lelo mama Olive apesi lobi boye bobeleli mama Olive lelo mama Olive botretaki mama wana ndenge nini atake no azaki na mabe na ye ata so pe azaki na mission moko na monde na bino baartiste toyebi te parce que c'est tous les artistes comédiens bolia na ba oya poto bokita penza boye kande na uchi koloba Maxi azala la Duchesse azala nana ni lisusu bosaka so i 3 bo utaka na poto na Caleb je crois tomona bango na bilanga ya mama Denis ya mama Olive bosengi bokoti bosali ba audience kuna bosengi audience mama Olive ninga zakini na besprit na akitisa bino boya bozwa pe banvere bozonga bokumba na bozonga alors ndenge bozonga ki bokitaki yana na kini wana na vision na mitu bayeba ki kenon bakutana na mama Denise désolé ndenge bazongi wana souci makasi bakutani na mama Denise te bo condamné pe mama te mama zui na ye garde donc mama zwa ki déjà position ata ndenge ndimaki ko fondation ezwa charge ya nani ba regrettaki après je vous informe ba regrettaki après ya surtout comportement o s'affichait qui peut-être na famille ya nani ya Jani batu bazo sunga bino po bino bozanga ki ata 10 rand 10 francs oyo boyeba ki ata ndenge bobandela te bosenga ki pete eza makelele ou encore message ya Maxi nde salaki ke baya ko tcha famille ya Jani pe ba micro ba tchape mama na eba kode senga kaka epa mama Denise ndenge congolais tozalaka na makambo na biso ezanga tina senga kaka epa mama Denise tala boye mama Denise akosala nini ako sunga akozwa charge ona nyonso yaki après kolela ya Maxi ndezaki vraiment ya likolo il fallait ta mama Denise abenga ata Maxi na kuzu ata soki abenga ki pe na kuzu engoza ka problème parce que Maxi ngo pe akutani na mama Olive na mama Denise te mais ye wana babwa keli mbasu na bakongo wana ye wana maladi wana pe bayibi mwa mbongo ngo soki ya ndenge nini soki defaki pasi bomoni ke no Kongola za mutu ba mesanisaka ete kaka bino moko na maloba lorsque na ko sala analyse eza juste bandeko boza na sens ki bo moto ça bien vous les artistes bo perdre eloko moko bo perdre bozala donc que le bakeno bo perdre na bino kaka chance ya ko lo bakeno mutu moko se porter garant bima lo bakeno na zo charge ya ba artiste comédien bilobela eleki bino bozanga maîtrise de soi bilobela bozo zanga kosala différence ya musala na bino ya art na vie privée na bino bilobela eleki yango je vous dis na ndenge ya mabete eza na mutu moko te autorité moko na Congo ko telemaka zwa a se porter garant le bikeno nazo zwa charge ya ba artiste na o soutenir ba artiste comédien na boye na ndimité fois ko donc mutu na ko na ko fingama à la fin de compte da ko fingama ex première dame a fingami kaka ngai oyo c'est ce que mama Denise a salaki mama Denise a tala le jakutu na si saka situation oyo bakunde sidi boyoka ke da ke non après matanga boy mama Denise ou fondation sali ba sokoli maboko esili mission ba yela ki esili ya koloba ke non to ndima ki charge oyo esili ya koleka na pezate bref ba artiste comédien boluka bozala na niveau moko boye oyo ekosala ke et pesa bino moko na ba valeur les artistes comédiens bozo sanga ba valeur moko boye bozo wana bozo ya biso gouvernement sungaka biso te boye funga ka biso te bozaki na chance ya mama moko boye mama Olivana ayaki
Kane na o répéter na ko c'est ça ka ko lobango te. Soki ya yaki na mission na monde na bino, bozaki pe batu moko ya ko profiter. 2 3 peut-être ba profiter qui est. Parce que chance ya kambala moko. Est-ce que bino bokanisi bozo sous chance o bozaki na maman Olive wana. Malgré toyebi sans so ayela ki bino te. Parce que na Congo wana batu bazo nyokwama. Na Congo batu baza na ba pasi. Na Congo ke na ba hôpital tu verras que non, eza ba maman moko avandi na hôpital 3 mois 4 mois zo zanga mbongo ko futa. Maternité abima. Bakangi ye kuna. Plus azo vanda kuna c'est plus pe facture réseau mata. Can you imagine mboka na biso. Bana bazo benga na bango butu lokwa mo peut-être maratra benga ni soi-disant ndoki. Ba orphelin, ba orpheline zebele, homme de vieillard zebele. Comment est-ce que cette maman ne pouvait pas peut-être attendre que non à supporter ba orphelin mususu toboité. Mais elle n'était pas mieux placée à ko kota na monde d'artiste ndenge à côté la kiwana. Parce que l'artiste au preuve du contraire ba sala kabazota à moi $10 wana. Eh, il y avait ou encore il y a des gens à Congo où maman il fallait jouer en charge, il fallait sunga na ba mbongo o ya bana ko pesa ba artiste comédien. Est-ce que vous pouvez imaginer décembre moko a bengi ba artiste nyonso $500 $500 loso kuna nini boy mais na kwe moko boy na orphelinat moko boy za soki na commune moko boy reculé. Balali peut-être un jour, 2 jours, peut-être na poto peut-être ya masangu. Mais mbongo $500, baloso basaki ya baloso équipe ba artiste. Oyo bazo travailler butu loko amoi ba oso pe ne fixe que $10 wana eza vraiment ya bazwa kango. Alors vous perdrez déjà chance. Dites-vous que non, chance wana ko sourira ka isute. Et ko sourira ka isute pour na comportement na bino na mutu moko abimaki asungaki ayaki pe ko sunga bino bolia ba mbongo boy. Mais ba retomber nini azwaki. Ba retomber nini azwaki. Siko maman Denis pas mi koti saka na poto wana. Hey, l'homme prudent voit des mal de loin oh. L'homme prudent voit les mal de loin. Ma Denise attend. Oh mondo. Bandimi kaka mbala moko bandimi kaka fondation zozo a charge. Topé maki isusu te. Mama Denise merci kanenge bozalaka au Congolais. Kanenge bozalaka. Mais déjà lingela ki bino boule. Bokiti na bambongo na bino. Bozaki na baboule que non maman de Denise akoyamba. Eza na ndenge mabete na oloba. Na oloba na sens que non bo perdra crédibilité na bino moko. Les artistes, vous perdra crédibilité na bino moko. Alors chance wana na zanzambe te po na lobake non ekoyaka lisusu te. Est-ce que ekoyaka? Po o kuto ayaki na monde na bino malgré bozwaki malgré apesa ki afinga makia akomaki lokola likayabu na wenze basi batandi Je ne sais pas bande ko na sala analyse na nga na sens que non. Maxi abimi a lobby bien. Tozu chance à komona na mama te. Comme pour dire que non ne ba kitaki na bazaki pe na bazaki na idée ou encore bazaki déjà na boula ko ba ke non ate. Biso to ça ba artiste. Ya diaspora to kokutana na mère. Siko beaucoup na mère te. Bozo pe mère ma bête. Botala. Et ça la raison peut-être mère pe aboy ko approcher bino. Pourquoi mère aboy ko approcher bino? Beaucoup tout nana, beaucoup tout nangulu. Donc qui mutema passe abi o pe fona fongolango. Crédibilité bino moko bo perdre crédibilité wana. Bino moko na bilobela. Place moko obo ki atake no ba che bino micro solo la lokwa mutu ba comprendre nani azoloba. Kaka ba makambo moko bozo bimisa e matake kitaki kaka ba problème oya salaki jani yango ndenge akufi ba misusu kutu ba ndoko solo na ete kanenge bomonde ba kiti wana ba olela to comprendre te ndenge bazolela or ba bandi ko solo la kaka ba problème. C'est quoi votre problème? Alors boye bisanga ke non mutu moko boye abima bi monde eza monde ba problème bango na bango moko kutu ba olingana te ngasi kona ke de kokota kuna bo monte ko zaka problème parce que ndenge bango na bango bazo lingana te soki na côté on a okende et que ba osola na bato wana te ba misusu na ba ko attaquer nga to mona ba artiste mususu o ba liate pa mama Olive ba loba pe mabe ba préveza
Bref, maman nani. Bref, maman Denise Dengazaki, elle n'était pas obligée à koyamba. Artiste, bautaki nani. Bautaki poto. Mère a se réservé qui nae aboya kota ka miniature pamba. Aboya kota miniature, aboya ba finga ye. Malgré nanu batumsu ba finga kaye bato ba politique bato ba combattant so ya ndenge nini ba o bazalaka balingaka pouvoir en place te. Au moins ta bunda na ba insulte ya batu oyo bazolinga pouvoir en place te ke abana koyoka isusu mafinga ya ba artiste ya ba comédien bazobeta na mitu o mama Denise ndenge to monaki mama Olive zalaki na réseaux sociaux awa. Bandeko bo aimé bo partager tozo solo là. Ndenge mama Olive azaki na réseaux sociaux mataki tati lelo ye kutu minya minye kusuka kate ye penza minya bando kota. Parce que tant que artiste comédien batika ko se ressaisir te batika ko za na maîtrise de soi te ya koloba ke no toza ba artiste il fallait to banda ko se comporter boy devant ta autorité devant peut-être ba autorité en mboka boza na crédibilité wana te ndenge bokitaki mulongo sombwana bokiti soit disant que non tolinga to kende kotala bozala kinde na idée ya que non fondation ko benga biso peut-être tokozwa pe ba mike et pesa melaki bango te donc ba artiste comédien ya diaspora ne bazana ba imaki sese ya ngo bomonaki mutu akangi ba bitfunda na ye retour Robert Kai bazongi Maxi pesa na ko fongola bato bawanda kanisa peut-être que non ndenge ya sengaki soutien ya pona corps ya ndeko ezonga bato ebele bayinaki bamonaka on dirait que na ye déjà sobeta kati na mère beta kati te encore na bomoni abimi asengi kutu na aide bato ba osunga ye basi yibi mbongo azoye baninga kosala lisusu te aza kutu na babiloko efalaki ekotika na Goma ezate. Alors ce qui peut maman Denise akoyoka peut-être mawawana akondima kosala ngo na kuzu po comme ça pas kanga munoko kozala bien po bino ba artiste bokanga ka minoko te eloko ebomaka bino yango wana bozanga secret mais ndenge to mona ki makambo ngo ndenge bandeki kokenda logiquement parlant il fallait peut-être ba yamba Maxi logiquement parlant ndenge kaka bakitaki yana na corps ya collègue na bango ezala kanango ya kenoka ne to mona ki bilili ya ba artiste bake bakoti na ambassade ya France ba artiste pas to moni bilili oui et loko na to ngo mona ngo peke non ba artiste bake maman Denise merci boy merci ndenge ezalaka logiquement parlant président ou encore fondation maman Denise fala yamba bango pourquoi yambi bango te crédibilité wana ezate boza batute bino kutu yangani te bino tomate moko ya kopole bebisa ba tomate tout bolaleli na bino ka mpoka logiquement parlant bandeko soto bandeko please bo aimer bo partager hein aimez la vidéo partager s'il vous plaît penza bo partager ndeko moko azobisanga mama bébé c'est ça la kabiso ka ba analyse ba comédien bino bongo nanga il faut na simba partout voilà bandeko Alors, logiquement parlant, ce tobito solo là, délégation, y a artiste et comédien, ba kitaki, na matanga, na corps ya collègue na bango, bazaki batumoko, oyo, tenye tomo na bilili, mère, première dame, ayambi bango. Et bango ba pour na kopesa merci mère boy. Loko la comédien congolais azanga crédibilité. Loko la congolais aza muto komesanisa te. Loko la congolais a raisonnaka. Donc réflexion ezalaka te mère déjà vision de loin ba oyo musika nanga bozo pe mère mabete dites-vous que non villageois moko afingisa ba villageois nyonso maman Denise yangani azuki abenda azona ekaka leçon ya koloba muninga kuna afinga makiawa ye pa kote suka na même ben wana non esimba te logiquement, il fallait pas yamba bino. Tant que les artistes,
moko akufi toke oh présidence bokoti pa bayambi bino na bureau ya maire oui mama toye kopesa merci boye eza normal na ka wana bandeko tâche microbe eza te baartiste tout bakitaki na matanga logiquement parlant bazaki batu moko lokwa mama Olive mais mama Denise pardon fondation ne mutu ezwaki charge il fallait bakiti na corps il fallait ta bakutani na cadre moko ya ke normal bandeko mais salemi te pona nini et salemi te pona nini crédibilité ezate bolale na bino mpoka ya pamba pona ba artiste ya Congo pona ba oba fingisa mama Olive mama Denise akoki okota na buzoba wana te erreur grave lisusu basalaki bandimi kokitisela bino ebembe na Congo olebo sukata wana basali bino makambo nyonso bozoya na obligation moko boye na demande moko ya obligation langage moko eza propre même pas ya koloba ke non wana boche bembe koma na iner nga na kokoka te makolo pasi soit disant ya mama boye nde place au maxi abunga ki muke azaki muto akotia audio wana te na réseaux sociaux mama yo ko senge ke non famille elobi boy congolais boyo kam likambo ngo na oloba bo réfléchissaka nde place kaka maxi abunga ki mukie nde place ope bebisela ki bango makambu ya lorsque batindi batie audio ya mama ya Jani azoloba wana boche ya ebembe koma iner nga na okokate bino basungi bino ya kosunga basungi bino ya kosunga kozanga son bobimisi même pas un cas na mawa ba memedi bino ebembe zo ya ezalaka 2h du matin ezalaka 3h du matin ezalaka minuit oui et amer le quoi congolais zarane mutute congolais pona ko raisonner ezalaka problème atata mama tindela ki bino de tinga soki ezaki nga j'allais automatiquement dire maman biso na ba artiste et comédien toza na poto malgré que nos fondations nga ozwa nini te balinga babeta kaka koko ba cotisation et ben melingo zonga na kini lokola mama ndimi to silama l'essentiel ebembe ko rande ko na biso ezonga Congo non bochepe audio ango ndenge mama azoloba ngai makolo moyena koma na aéroport iner wana ezate boye bozwi yango lisusu botindeli mama mutu asandimaki kosukwede bino crédibilité zapi bomona place oyo nde place oyo bobebisaki nyonso na présidence epa mama Denise barépondaki bino te basali makambo na bango tosilana na bato oyo tosokola maboko nga na timbaki lorsque Maxi akomaki na kini na matanga ya na ndaku ya ba collègue na ye ya matanga lorsque elle avait lancé un message na suka lobi mama soki tolobaki mabe limbisa talaboy c'est que bazwaki déjà fruit ya koloba mama sepelaki te tozaka kabana na audio tolobaki wana tochaki boye ya kosenga ke non wana ya iner omona ndenge bosalaki erreur nde place esimbisaki déjà bino touche ya koloba ke non fondation musika na bino monaki te basaki mpe makambo na bango rapide na leta bino botinda audio wana ya ke non botala obligation moko boye ezanga tina bato basungi bino bozwa na obligation siko bino nyonso bolaleli mpoka bref c'était au moins ça bandeko bo aimer bo partager souci ya ba artiste ya ba comédien pardon ya ba artiste et comédien oyo ya diaspora ba kitaki na corps malgré ba kitaki babandaki kosolola na janite na ndenge ba kitaki na ebele babandaki kosolola na janite vision na bango ezaki ke non mama Denise ba okuta na mama Denise moi enveloppe ezanga te ta kaka tokende toyebani biso ba congolais toyebani ba congolais toyebani tache konenge sopi bino il faut savoir comment garder respect eza lokola ka ngane na zabwe na sengi bandeko bo pesa nga lift nazokende peut-être na école à mwana
école à moi neza heure nini 13h30 okomi bandimi kopesa o lift okomi ko obligé bango na mawa o bango bapesi congolais yango bomona ngana yaka mingi kotelemela comportement na biso ma Denise bofinga ete boloba pe mabe te naokaki mabe Maxi falata Maxi akutana na mama président bangambo nyonso na kutani nango wana ondire baokanisa peut-être que non na kuzu mama Denise asabengaki ye tout ces jalousie mais yanga ni pa lobi soki bobandaki kokanisa so pe ndenge nini mitema mabe bochaki ya koloba ke non Maxi boye azolakisa nini boye peut-être azolinga pe mama Denise amona kaka ye moko papa bobwaki ye maladi yanga ni pa kutani na mama te to ebite peut-être na message à lancer qui lobi à ça qui sortie médiatique ya koyebisa batu ke no ba yibi mbongo maladi babwakele na maboko azai susu na mbongo te a séjourner na Congo peut-être mama Denise a okyo kele mawa a fini pe na kuzu bakangisi pe munoko po monde na bino za monde moko boye ya bien te monde na bino za monde moko ya bien te kane bokitaki na mama pa okyo benga mutu moko te pour ce qui a bengi mutu moko yanga ni obino nyoso bozaki ko bobandeki ko envisager ya koloba ke non Maxi peut-être ne mama akoki obenga ya kende kuna parce que yende boye bobwaki ele malade boyibi mbongo bosali oyo fo bosala amona ni pe na mama te amona ni pe na mama te la grande famille bo aimer bo partager ezanga wa bino BBC to solo la kaka ceux qui n'ont s'abonner te s'abonner que ça la biso vraiment bien sorry message moko ekotaki voilà s'abonner que ça la vraiment biso bien numéro na biso ezala toujours wana toza na besoin ba conseil na bino poto bongisa sous musala de plus bo teniraka nga rigueur te na ba analyse na nga na salaka mutu na mutu aza na ndenge ne asalaka analyse na ye mutu na mutu aza na ndenge ne areflechisaka mutu na mutu aza na ndenge na ye oyo abimela sur les réseaux sociaux alors biso au moins to salaka musala na biso alors je sais pas bino nde boko juger alors nga na ye ko sala analyse c'est juste pour na kolobisa batu ke non mission ou encore descente na bango pe ndenge ezalaki wana ezali pe kaka mpona kokende kokunda te boye ezalaki ke bakutana pe na mare akobenga bango talaka biso artiste ya diaspora biso touti bikili tala kaka peut-être tokende na présidence mare akoyamba biso mwa enveloppe ekozanga te là c'est nous les Congolais crédibilité eza wapi bosi bosasaki ex première dame ope ya ngulungulu na monde na bino mama moni boyabi batu te kondimaka kozwa charge yango bêtise pe linga ebandaki déjà koya bojamaele alors bref nos artistes bobongisa pe etamboli na bino je ne pense pas bon naza nzambe te crédibilité na bino déjà bobebisa makasi po peut-être bozwa chance susu ya koloba bon naza nzambe te eyebika nzambe ye moko ya keno mutu pe abima boye na kota na monde ba artiste comédien na sunga na sala boye c'est déjà trop tard parce que chance ya kambala moko chance ya kambala moko bo perdre déjà ba chance wana bolia déjà pete bosala na bambongo wana ni bozana ngo tellement mutema mabe eleki bino bambongo ngo bozanga eloko kosala. Alors bref, c'était au moins ça bandeko, beau aimer, beau partager, nous allons répéter toujours famille Libota focus. On est ensemble toujours. Voilà. Maxi a sengi aide, ba o ba ko sunga Maxi ba sunga. Biso ba chaîne na biso eza vraiment na visibilité te. Na mutema ya mama BBC so inazali na quelque chose j'allais le faire. Ba ota yo kata biso ba monétisation na ebité mutema ezo toucher nga makasi pona Maxi na yoka mutema pasi. Mais ko soutenir mutu financièrement eza bien, spirituellement eza bien, peut-être babiso ba mususu yo to ko soutenir spirituellement et nzamba ko yeba susu kaka ndenge ko fungoli ba porte parce que aza mwana nzambe to mona ki oya sala ki l'essentiel la sala ki o mokili pe sepela ki na yeba o pe babande ko sepela na Maxi te à partir à makambo ebele ba sepela ki na Maxi. Alors bref, c'était au moins ça. Ba diaspora, ba collègues, ba artistes
bazwa qui 12 eza 12 bazwa qui 12 te c'est juste que non mère vision ya aigle na se plonger na monde ya bato na osambwa te mère aboya ki ne ko sambwa asambwa ka na bato oyo bazo finga bango oyo bazana basepeli na pouvoir en place te ke na ba artiste sous baya ko finga ka EDP asali boy bo banda sukoluba bomoni alongoli yango mba moko fondation esali makambo efale sala. Alors c'était au moins ça. Aimez partager bandeko tokutani prochainement ba bisous et si que les bino. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.